ebetisaka liwa liponi moto te la veza lilibonza metika komilelalelaka ngo de nuit na sala na berceau ya mama eleki elengi koleka bambito nyonso nga na lala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengo zongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo sekara jamolingaki yo lalanga na lamuka jamolingaki ata ngungi atungisanga soki na beli ozalaki kota na tongosa eske bazaka penga yo ponga mabanzo nanga elukaka yo eske esalaka yo mawa ongo soki yo banzitango bolingo la joie mondele asala lopitalo bakoni yo babi kao ozali kosala oya bolingo nzoka nde o susi ya bolingo ebelisaka o Bote balandi émission mal à l'aise balobi na masolo ya net botiki la Congo millénaire soki bino boza makambo biso na Congo millénaire toza solution. Merci à toi mon boss Reki Dibenz motema et maman Jolie Dibenz maman Nguli pomme verte moi ça zanga mbanda kaka ndenge zalanga mal à l'aise bina habité funa luka tazuni bino bina akrange jigan fongola bene ba mona invité na ngam miki o wa balobi Bien, Nathan, ça va. Boni masola mouvement. Ouais, masola mouvement qui toko, masola mouvement qui toko, nous avons ça. Nous avons ça la maison, canapé, disque, imité, crâne. Mais dans le son à moi qui masola papa oui, ma commune va comprendre que où tu viens pas y mon pauvre ami, zara voyager belé. Si papa oui ma coufa ma crâne jo bazala. Il y a une mois secret bien. Bon, tout ça dans le mois d'avril, et ça moi oh il y a problème et puis papa Wimba, papa Nanga, j'ai fait 10 ans avec papa Wimba centralisant, si papa Wimba qui est dans ma boko Nanga, papa Wimba zokufa na maboko Nanga, na zali na vie. Le roi vient qui copéma, biso surtout ça sur ma cambo papa m'a pu faire dans la jeune bon ça succès. On dit bah tout va dans ça là. Il y a un moment dans le studio pour nous préparer l'album dans ma cambo Italie. Donc tout dans le studio tout travailler calmement et puis bah la mingi était à bas ma cambo Italie quoi. Voilà, quand j'habite dans le studio mais quand je côté la boye, nous avons parmi un bateau papa m'a dit mon pourquoi vous avez quand on a vu bateau beaucoup de la mouvement. Papa bon, na préféré na sa carrière solo na ngamoko a. Na préféré qui musala ou na joué pendant 10 ans papa Wimba na sala ngona ngamoko nan. Ba tu peux pas comprendre que papa Wimba qui mais atiki ba kange. Ba ça on a pour défendre comme papa Wimba. Papa Mbappé faut avoir un bateau ba sangingi. Donc là la zone moi lobi na ngana kati yote moi lobi na ngana lobi ke akani soit le moi qui vivent la musique po ya lingi ozaka leader ozala président bala malite yo yega lobi malingo do pesa makambo mais yo go ozala présidente et moi ça qui yo lo vivre la musique. Non, eza ko pour na bongo te papa Mbappé ba tout ba sa pembene ba sa ba leader na bato ba betaka mbonda na muta betaka ngongi ba tout ba sa ba leader. Omoni ki leadership ba bota makana ngo ba olela kango te ke to welela. Biso to weli sango te ngana sali 10 ans papa Wimba na kimate ba pasi bisengo na zali na vie. Lokaka papa Wimba ke na ye et puis na préféré na sa makam nanga. Quand je suis dans le studio pour préparer l'album mais dans l'émission à l'aise va découvrir au final le comment on doit salawana et moi papa ouais pour mettre moi débord non moi je préparer. Oh salina no na motema. Ozali kaka nesika ebetisaka liwa liponi moto te la veza lilibonza metika komilelalelaka ngo talanga yo moto nalingaka yo na ye na ye
na pango sayo maina miso na ye bolingo nanga ye bakoki kobiso na bato ke bamona kinga na moto ebongaki otulanga la pesa ya nororo okomikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pamba nga mobali na yo eteni nanga. C'est ça quoi. Voilà, en tout cas boyoki penza wana na moni ki mutunanga dompere qui vit na Maroc aussi retrouvé penza bobo la koko mona badala solo mobala libandi maître de 15 sur tali la mère de Trocadéro en site na bo senti metena biso nano tozomona moi oza moi mobozaka na événement moi ya koyeba lelo papa mbaza soute tezo matanga moko ya papa lutumba oza icône ya mboka na biso mais to kita mukepe na couloir to yimo na pending événement ezokende comme si on négligé na bino yango bokena bino kana mina makamba papa wemba makamba papa lutumba bon na ça peut na ko négliger te ça vraiment ko négliger te ça ka que non papa lutumba utokufa za ikona munene mais festival ya moloka ezali so ke wana omona ke no baza wana ba stand ali maramoto pepele quoi maramoto za na kitoko maramoto za kitoko voilà maramoto za kitoko akaji yebisa biso nano préparation na studio za nini ouais studio déjà tout ça on a toujours préparé l'album na biso bientôt toujours silisa et puis ceux de silisa to ke bon à Paris pour na osala ba mixage ba mastering après en septembre ba doit intégralité ya maramoto ali quoi non na za sima na ba Paris ba ouais tout ça na batu ba sunga biso to na ba doso campo bianco to na ba grâce à tela umba to ça na ba Vianney Kande, tout ça na ba Po Bouchabou, tout ça na ba Willy Lukanga, ba Jansi Lucy, ba José Carlito, tout ça na ba Freddy Katala Ibuka, ça tout ça na ba Jovidel Mamboni, ba baza tellement ébélé ba sunga biso et puis to bunda malembe quoi. Voilà Archange mais comment on vous en a talent, vous en a carrière, vous en a mambo ébélé donc la bonne chance on a rolo ba neta. Merci Nathan. Nathan à l'aise mais pourquoi que nek na ko tata pas. Pas venir JBT. Ba je wana te. Ba je wana te na saida adisa papa wemba. Ashini na komi nango. So na kesu na mouvement batu. Na saida so disa. Au monte ke mbamo mambo. Ero yo musique kiti na génération. Ba jeune lokwa nga ba sa succès. Et pour ninga pété Nathan. Moi bima pona mututu quoi. Na bona na ke ne pas batu po na boni na sa makamnanga nga moko. Makamnanga na sa nga moko na bima na sa makamne batutu ba osala. C'est ça. Voilà quand tu as le billet abonaye ko sangana ba zo bangani za moto te ou bien bo so na cinéma makamnanga moko. So na ciné de makamnanga mo c'est que il y a déjà danger. Voilà balande émission malaise boka monter donner na carte mais to mili banda pona moyobi ka mangamba réalité kini bato baya ko pouvoir manamboka na biso bazo sala net andimi na yeme bande bande la monsieur comment accompagner mon to mili banda akana to ko baka koba par rapport à la génération na bino les musiciens nino tout le monde va fabuka sa musique ba biloko ba héritier wata ba famille poupa ba orchestre na tuna ba musiciens ni ba zo épaté pour bazo au moins ba ke ba maso ba opesa makambo te ba maso tout bazo sa musana bango kitoko en tout cas nga pena na so ba fleur boso moni moninga bimisi eloko na ba to ba yembi to ba to ba bini c'est que message ça capté donc ba oh tout ba bisi ba piste na bango en tout cas félicitations et puis courage quoi. Bah c'est la paix frère na bango Archange na clavier va la musique a opesa pe makambo bien. Mais Archange bando au bimisa to parce que toujours que na ina ne 2 ans à 3 ans toujours zela ga toujours zela et là on dit que na on nous ça bana kin ba zela sikoy. Bon Nathan na ça pe na pressé tu vois biso to so problème o ya munena to bunsa papa wemba na ça pe na pressé ya bamba on pe na ya osaba makambo ti. Donc ndenge ça boyi ba basa la calme na ça musa la calme et puis ba so intégralité ya ba solo quoi. Album ozo ça na combien de chants? Album to ça la to za na nous to yebite na nous mais to komi déjà na 6 titres. Mais to yebite so to koma na combien quoi? Yebite ndi yo zo ça logo. Bon batu bazo senga ba nsembo. Batu bazo senga ba nsembo to komi na 6 titres mais to linga to so na 10 titres. O to za na posa ba yemba ye to kopesa numéro na biso bengi et puis o pasa na posa dédicace to ça la ngoko. Est-ce que bien que na mixo musique déjà passé quand yo zo linga yo beta tolo est-ce que kokoka o déjà ça ba to ka ba ni ba musicien no musicien est-ce que il faut opesa makam Nathan espéra que moni moi
Et puis ma bonne Mututu, bah oh babande qui journaliste avant yo. Yo peux le loyer. Ouais ouais. Yo peux ça makam. Moi c'est Nzambe. Moi c'est Nzambe. Et bon sur quand ça m'a monté quoi. Biso tout on a des matoi, on a des biso, on a ba makou. Donc on a palpé c'est le côté, bah base à la calme album nange so bima bientôt et puis ba ko CP la roi. To beta moi tout à Paris quand. Viens nanga joli kusala, viens nanga joli kusala mutu montre. Joli kusala. Ah viens nanga joli kusala bandal séparé viens nanga. Bandal séparé. Les nouveaux mariés viens nanga. Yo Yasmine kusala. Maman Yasmine eska boza. Bambote à trop quoi. Viens joli kusala comprendre que na ba biloko yo bombeli bango na album na yo. Nazo saigner chance zo qui pété. Lusa salinga plus qu'un kuluna. Ba memaye na ngenga. Tona buluo innocent elembo na bo elo kwanzoto platini kimbembe bolingo neti kombaka moto akota te na beti gauche na beti droite na bwaki lokolo voilà biloko ezoya. Voilà en tout cas ba flair en tout cas na habité quand déjà signé déjà donc simba na on a habité de simba na ngo quand je pourquoi ba tozo mona lelo ba ninga na bino bozaki na ebele na fi bala musika bazo telenga na tenga bazo tambola ona nini te bobengani kaka bokumbela masolo ndeza la kaka lelo pe et puis voilà la musique ça au grand complet puis voilà musique ngana ebike bata bien ba on peut baza na studio bazo préparer album na bango GDG Obi ngande naza boinata naza pena na posa batutu o ba yi peme na papa mbaba émerger mututu a yi peme na papa mbaba pena kende diboso basala makamunde batutu bazo sala ozo comprendre vive la musique ba esprit batambuse loko konga sa yidi sana vie na kimate mais le roi via pemi na ye ake ko pema nzamba bengi atukanga na chaki da lokolo donc bientôt ma motali. Quand j'ai lobby bientôt ma ramboisali, quand j'ai relation nous avons dans musicien, ma collègue dans la musicien. Tu te sola bien à haut sola langa bien. Netina moi 2-3 personnes. Basé belé pour biso na vive la musique à tout ça rancune hein. Basé belé. Parce que ba musicien tout hein. Ba fait nga ba ferré, ba fali poupa, ba masa nga ba wata, ba déplique, ba robino, ba fait nga ba bendo son, ba pompom miyake, ba tout nga ba bien. Ba tout ça nga ba bien. Voilà batutu quand je zakalongo bien quand tu as des national au lelo bisino toyebi avant le tout bazar le suscité pour le tout batika biso depuis lo nino yo bossa na pas le tout matata moi denze mnata bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo na boyo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila makila ya motema nanga ozokisi otubinga ndelikonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obenito mama telemongo c'est ça quoi. Voilà bino mo senti que na quand na peseli quand je lo nyo komete bana ki poto na poste ko shi. Bonga pe na se prouver o ko so en dans plein matanga. Au grand frère langa bomoni na ba badge. Grand frère. Fiston ma vie grand frère langa donc o ko so en plein matanga mais le ça yo notamment la l'aise on a accordé tout ça émission. Donc en tout cas la pesi batutu merci. La pesi batutu o ba soutenir nga. Bambote ya trop ba merci à trop vient nga do so Campo Blanco grâce à Telaumba Mama Paris batutu balinga Karkash bientôt makamotali po batu baswanga ba o bazana posa ya dédicace bazana posa ba yemba bango numéro na biso eza plus 243 82 18 670 65 plus 243 82 18 670 65 soki babengi bakozwanga moko mpona masolo kande sala voilà quand j'appelle numéro na ye mais quand tout le bana elo moboyo ezosala lelo pasi bokolonga biso atokokita mpe tosala émission mosusu kuna na molokai vive la musique atobenge mois oyo ya mois d'avril
avec les 26, les 26 on a bossé n'était papa Batika Dibiso. Les 24 pardon. Mais les locaux le monde vivent à la musique. Et puis si ma caméra le rôle à Mukongo, ma innocent ba koti ma namango, ba organiser le côté podium mais ça tête au kita pour ngana za mandesa ngana pesa information. Podium ezaki jour où le 24 podium ezalaki ba orchestre presta qui podium ezalaki. Mais les les soutenga lobi na salaki wana loin comme 23 ans na podium te na Congo ndem te na suka. Mais bino mo bana moloka orchestre vive à la musique. Netika bo pesa ma namango. Te basalaki vive à la musique bazalaki ba presta qui nga moyena prester zaki te pour na éprouver grand frère na kufaki. Bon, fallait ça abandonner les 18 festivals en ça mais le logo là tout ça moi trop basé la mamba papa le tumba il y a un monique et ça li moi décadence wana quoi mais makambo ça nango bien et les gars qui nango bien personnellement papa m'a déjà ça là ba makambo yo mo mona na deuxième anniversaire na ndenge salaki na troisième anniversaire ça li moi boye po ba baza moi basé na mamba papa le tumba mais na yebi que makambo ça nango bien papa m'a déjà prêtre après mané na kimia quoi voilà quand je comme la soupe na suka ils ont que na bilenga viva bo pe bo ki moi ba na yo milei de nuit na sala na berceau ya mama elekelengi koleka bambi nyonso nga na lala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengo zongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo sekara jamolingaki yo lalanga na lamuka jamolingaki ata ngungi atungisanga soki na beli ozalaki kota na tongosa banda yokenda na koma abandonné c'est ça. Voilà bino mo bando kenda bando kenda mon boss Ricky Benzi bumela na yo banda okenda akanto moni ke oza mois d'avril o le ko na papa ko ila na podium so sel to est-ce que bazaka penga yo ponga mabanzo nanga elukaka yo est-ce que salaka yo mawaongo soki yo banzitango bolingo la joie Mandele asala l'hôpital bakoni yo babi kao ozali kosala oya bolingo ronzo kande o susi ya bolingo belisaka o butwalelo komelinga susi o. Voilà en tout cas vraiment ainsi vous s'est retrouvé balandia ici qui vive à la musique wana mon niveau nanga maître du 15 Lutadila mon bobo la koko mobala mwinda ya mwindu na moni ye moko vie nanga joli kusala mutu montre bino nyonso bolinga kana tama à l'aise en tout cas boza décidé mbela de London babi mère d'être Trocadéro maman chérie bambo tebele to comme vraiment na sous émission Archange moi le basuka moi de ma pesi batutumbo te na pesi batutumbo de balinga Archange nazana matanga moi na boka batu penza mingi ça te moi na boka batu mingi penza ça te quoi donc à suivre check voilà dali apongo na ya Rita. Voilà en tout cas bino mboyo ki ndenge musicien na biso apeseli babi tozela kakeloka malamu akaji na bosse ko lo ba titre ya album na Makamotali. En tout cas boza la décité botala makambo esali ya Archange donc ngana kozana na pona kozula bino bilili en tout cas dernièrement na kozana studio na Archange na kozana studio ya Archange quand je sais c'est $, on a dit pour nous on a $, ma vie mutambo ba kozwa wapi mon boss qui Benzi to saka musala maman jolie Libenzi motema ya mama et papa Ricky papa merci pour na confiance aux autres sangai nazaka na osala ba motebele bino so dinanga ngape na lela bino mingi bye bye.